Président Donald Trump républicain a boyi débat virtuel pe asengi bundungwani mibale na itendo eke ya kotala na miso na candidat ya démocrate Joe Biden. Joe Biden andimi yango te. Donald Trump abimaki mikolo mibale mileki na l'hôpital pona COVID-19. Président Félix Tshisekedi asakoli ete akotia lipinga le banganga mayele pona kotala na bozindo likambo ya minembwe na tina ya kosilisa yango. Alobi ete alongoli butiami bwa yango bo commune rurale. Bato bakozwa na mbeba ya kozwa basi na makasi sima na Ebola bakotindama na misala ya bosembo, elobi ministre ya Bokolongo Nord. Dr Etienne Longondo ayebisi ete bulukiluki bozali kosalema po etali basi pene na tuku mitano baye bafundaki likambo yango na monili ya mboka. Bato zomi na basato bakosambisama pona koyokana na ntina ya kokanga gouverneur démocrate ya État ya Michigan na États-Unis oyo atelemelaka président Donald Trump. Bato bango bafundami na kozala pene na extrême droite pe balingaki kosala makambo mango yambo na mapona mima le 3 novembre.